parle tambo kongale, ok parle tambo. Ok parle tambo kongale, ok parle tambo kongale dide, on ne sait pas où l'on va couper. Bonsoir, bonsoir, bonjour, bon dimanche. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre votre maman Leki. Voilà, bambote ebele, coucou, bambote ebele. Bisika biso bizui bino nzambalola pambola bon dimanche. En tout cas, na bino nyonso, voilà, bon dimanche. Nzambe vraiment à pambola. Et vous allez bien. Voilà, bande konangai toye to solo là. Mais bobo santé bozana se ya sous les baoba. En tout cas, ceux qui s'abonnent, qui te s'abonner dans l'ombango parce que mes colonnes zambazo bénir surtout dans ba analyse moi qui toko. Donc voilà quoi, na makambo toyoki, to bino photo ça na ba analyse pour na hermo tozo condamner bas théâtre, bas Kishasa, biso ba mama poto to condamner bango. Yangwana analyse yo koza kitoko makasi mama vraiment partager yango sinon te tala kaka mibali na biso baza ko tchola lokola bangolo. Voilà bande konangai toza pe na suite na biso to bengaka live together eza wana bande konanga tangu suyo zo e bango te pona ko éviter biloko aboye ko éviter ba biloko tozo sala ba analyse yango monaki mama Leki na bino na sala ki site wana live together ilaksi kaka yaka to vande sika moko to construire vina biso na ndenga tokos yo yaka na live together olongo la solitude ba ida mabe wana kokende kisasa okende kobala musika bon soko sana no jeune kendo salango mais soko mino mukolo ba 45 ba 30 ans au divorcé au saliboye koke musika te oya ozasu ba choc yo yaka na live together ozo mobile ya bien ozo mwasa bien au bengila danoise na 00 44 74 59 62 52 17 au bengingai après 12 heures no yambayo en tout cas to solo là inscription eza au filet et puis ba frère mususu oye bango na kati wana mais ko komisa eza nango au filet eza nango bien en tout cas yaka ozo mwasi na solitude bomaka petit fait et puis sur ozo luka mwasi na Congo beaucoup de problèmes ba osala ba bêtises na ndenga mukete yango bande konanga avant de continuer de décortiquer comme na biso bolanda vidéo na ochela bino ngana lobara toujours so na zui vidéo e pa ya batou na sala analyse na zui e pa ya Vincent Tuelizi na la voix du peuple bambote belé sikozali en tout cas to ziongo to analyse pour na to toeba ndenge ni toko sala na ba problème oyo ezo sala ba conflit oyo ezo sala entre bana poto na bana Congo likoloka ya mibali. Vraiment bolanda na bokebi nyonso nazo zongela bino. Merci. Twende. Je demande d'abord par où c'est ça cameraman assuré à balancer les bisous audio toyo et puis to se retrouver après pour que auto soit détail et pas na yo. Allô, bonsoir papa. Premièrement, je dois me présenter. My name is Nadi. I'm living in London. Et donc ikoki peut-être ko kamusa ndenge nazui numéro na yo. Naza grande sœur ya Clarisse. Habité sur Clarisse. Bango bazalaka na Belgique. En tout cas, na lukaki vraiment ko sala ba enquête, pour na koluka numéro na yo, pour na recevoir vraiment numéro na yo et voilà. Thank God nazui numéro na yo yango na ningaki na mekampe ko solo na yo. So I'm so sorry to take your time. I'm so sorry for that. Papa, nangana solo na yo boye. Petite sœur na ngai na Belgique, mobile na ye. Souvent ça là ba voyage na RDC, na Afrique kuna. Alors na ko sala ba voyage na Afrique, alors que na DRC wana akutana kina fille et la fille kombo na ye Karine asala pe ba théâtre, ba bengaki na théâtre ya Mado.
des filles vraiment alors que zala na edi asema ki trouble makasi na foyer ya petite sœur na ngai. Alors na kulanda ma banquette wa bisinga ba bikena yonde mobile na ye oyo obimaka na ye na kin. Bon balobi ke na ndenge na ndeli solo ozalaki onzo ozalaki mobile na ye ozalaki mobile na ye ye pe ya décevoir yo na biloko moko ya bongo yango papa na ngai to sala boy. Vraiment pardon vraiment au sunganga vraiment. Dieu merci parce que couple il y a petite sœur na mobile na ye qui m'a déjà continué na oma. Alors on a baki kena ko kotika likambo oyo bongo te likambo oyo ko vraiment ko likabongo te parce que apesa ki leki na passe makasi. C'est les clients qui passent ma casse alors on appelle un gars qui kena na sala pe lo mobo oyo et lo moko pe ko déranger ou pe ko sala pe passer donc pe pour atika ba vie wana alors ata pona liki na ngate ata pona batu mususu atika ba vie wana ngai to sala boy ngai na proposer yo si ya moyen otindelanga ba coordonnées na yo ngai na osale la transfert na Western Union comme ça soki rekondi maken atindela yo journaliste moko bosala na ye interview o exposer kaka vie ya Karine o exposer ka vie ya Karine comme ça na tiango na ba site na tiango na ba réseaux sociaux that is the point. So nalinga vraiment ezala bongo parce que ou soit soki olinga ko tia elongi na yo te na makambo wana donc soit o mikotisa te na makambo wana pour que esalir yo nayebi ki azala mwasi na yo na monde lelo nayebi ki makambo koma otambola ba photo ba video ba biloko mwa bongo soki ozana ba photo na ye to ba video na ye oyo aza ba photo normal te video normal te oyo vraiment aza ni openiza ye vraiment soki ozana ngo pardon please vraiment please can you please help me for for those picture and video so wana ekosala bien ke no otindelinga na tindelo kambongo comme ça na salir yepe quoi na salir vraiment pour moni boye eza bien te on la ka réponse na yo vraiment pardon edenga vraiment donc nayebi ko kamande na un numéro na yo donc eza na peu important te ya webisa yo place nini na un numéro na eza na vraiment important te mais ce qui est clair eza déjà oyo na yebisi yo sur au comprendre nayebi pété soko yebi pe histoire oyo donc nga naza grande sœur ya Clarisse donc c'est un peu ça naza na Londres nafandaka na Londres. Donc, ils ont blagué, ils ont vraiment sérieux. Donc, ceux qui ont dit mi, tout ça là haut. Ceux qui ont dit tout ça là haut, bon ils allaient. Donc, on a tout, ils ont un problème te. So, je promettre un gars qui non. Donc, ils ont quoi cop quoi. Je promettre un gars ceux qui ont dit mi, tout ça la cop. Donc, business quoi. Ceux qui ont dit tout ça business et puis, non, tu es là bon tout ça les business. Voilà quoi. Voilà Karine, je pense que ngai na yo na bande ba dota la biso balandi tant ya Rolanda au deux andi na biso moi si o azo sola na ke na ba so azan Angleterre apparemment. Bon c'est quoi en fait oui comme un peu perception moi détail. Premièrement nous mbote vraiment na ba fanatique na ngano so puis batunyo et puis batunyo so balinganga et dans le banana nous elo moko que premièrement on le basogi est blessé batuno le belaba na poto nyo sauté
po bango bazala so lobi likambu basombi yango comme lobi na bana poto te na lobi na bana poto nyonso te muto asali audio to po muto 100% asala nga mabe eza bato nyonso te bafanda na Londres to bato ba na Belgique Canada Suisse Suède non muto azonga sanga mabe eza muto moko alors muto na nde na yo lobela parce que muto na tanga ngaki asala nga mabe angaki asala ngona media anga asala ngona porte ndako na ngate anga asala ngo epa na famille na ngate mais anga asala ngona media monde entier bato nyonso balinga Karine ya Mado batala. Le problème c'est quoi? Je pense que oyebi ex nanga passé nanga et mobile nanga oyo ya Belgique na bande ko vivre na ye et yo considère que ndenge ka makambo ezalaka yo to yeba bengo ata ba 100 fois ndenge ka makambo ezalaka i considère que mec a tracé chemin na ye na pe na tracé chemin nanga akenda ke sa makambo na ye et tout nga na sa vraiment na comportement ba fille te ke ndenge sa mobile ko utapota bengo allo mama yaka to mona na utaki mboka bona kenda te wana pena na ebite bali misanga bato nyonso balanda biso na kendaka te esa te ke pona za orgueilleuse to na kokate na kendaka te vie ya bato kande ba publiera bato puis ndenge babetaka bato moi muto yaki na mwasi na ye ba piéger yo babilo moi bongo na evita makasi en tout cas vraiment soko ye soki eke na mesana na te na téléphone to mona na te okuta na bete donc otsa kutata na makanisi te ke opona komela ki e bisou to pona lobaki na je t'aime to pona chela ki e $200-300 na enveloppe na western nde na omona na nae ato sala ki cadeau ya 100 kg ozonga nango avant na linga mbana nga oyo ya Belgique awa na bando vivre na garçon mkowe avant na ndosa ba théâtre yo considère que to kabwana akenda fina ye ngape na ya na fina nga musana nga théâtre pas tinza melenga tomona ko zape ke na le mec to yo kabwana akesa fina ye le mec eralinga nga abetela nga disolo te ke bala ayebisa nga ke na Belgique ayebisa nga vérité ke na bana nga nzoka yena mwasi bazaki dia na ba problème na bango oyo nga na kati na zate. Après ce 2 ans, na yo découvrir que ça homme marié. Asaki na mwasi na ndako. Bona sina linga ki ye na koki pe ko boya yete pona ki songa za mwasi na po ala kin pe le kana ngo oki songa mbala na mwasi mo lingi ye. Donc lo kwa sikate o yesa ke batu peut-être ba mona OK a péché qui péché mo boy non. Mais a péché. Et a péché te. Voilà c'est péché na ndeni. Ouais, selon Bible. Selon lui c'est selon Bible était mais selon réalité. Bon David a na basi combien ceux qui y en péché na basi combien. Et normal. Bon, et considère que tu vas vivre. Ah donc pour un marine singa bela ozanga na basi belé. Et ça problème te et ba gunu na ba shona. Et makambo. Tous les gars. C'est normal. To okomi kangate ceux qui maman se comporter bien te yo bio bimano libanda bona ko kango. Mutu te mbongo za yo poche za yo. Donc quand même ils soutenir démarche wana ke mobile aza marié azwani basinenga lingi po libali batonda atteint eza question zo moi sinenga lingi te mobile ko linga libanda mais zo respecter moi sinenda eza normal et yo parla o accepter ko koma yo accepter ko koma deuxième femme ya mutu wana après je ne savais pas ça dit au début on va ignorer mais quand tu as su qu'aza homme marié we have to take action now. All the governments in the world must take action. Parce que na linga qui est na qui na choité na kabona kana mutu bona sema sena na mutu ngana kokate alors ngana za victime tamsu ya maladie mo boy et quelque part ozo reconnaître étant on imaki yango au quotidien au déséquilibré foyer mo na déséquilibré bango te po bazaki déjà déséquilibré na déséquilibré na te ça dit tant ou déjà moi si deuxième femme à côté na foyer c'est à dire que 100 fois mobile comme partager les bananes na kati déjà na ba makambu na bango bazaki déjà na ba procès na bango ba makambu belé là ça ne me regarde pas c'est pas aussi important na lo bongo na télé voilà et au découvrir kaza au mari na lingaka na ngai kaka to continuer na continuer ki chemin na ye yo coïncider que makambu ne kunese sila ki e pa na ngape to vanditi e simba kité vika ya mutu makasi ndenge zalaka to bando se comprendre parce que nga quelque part pe moko na mutu makasi donc cela lingelo na ngana to pekisina no yo kate funa sa no télé théâtre otika théâtre ezaki mingi théâtre puis ba camarades donc période otika théâtre yem ta pekisa rayo oui au moment na pekisina na tika ki OK c'est donc voilà ex nanga mobile na te mais ex nanga pour mobile na zali voilà e ka pekisina na tika ki et yo le kalango eleki ayo salvi na ye ayo bakabwani abali mwasi na ye wana non abala film susu wana pe bakabwana isusu wana bakabwana abala na ye film susu nangana wasaki na ndako biso nyonso ba te na ndako donc biso so bima ba perdante abala ye mwasi susu
na blocage na société. Il fait sa vie, je fais les miens. Alors nous avons une question à continuer kokota na nzela na e et wa causer ba makamusu ba problème ba donc bien té na blocage à sala vie nga pina sala vie nga. Ex na nga wana afana bando sa théâtre mobile nga na sa vivre na kala kutu. Tona baka na ki no mwa muki. Nando vivre na e to solo laka ya bonjour bonsoir. Tout le monde a la par hasard, c'est par hasard tout le monde. Coucou, boya ebele, na sous les baobab. Life together, boya bas, to buka, to déraciner, célibat, femme seule, homme seul, to longola ba parents bas stress, boya ebele, ko s'inscrire. Boya ebele botala ba coordonnées yango wana, email na biso yango wana, numéro de téléphone yango wana. Boya ebele bo s'inscrire et kozala bien maman kolinga lisu ozala yo moko te papa boya to kata lien wana tozana nu ebele ba diaspora bozala ebele to lingana entre biso et kozala bien to longola AVC to longola ba stress to longola penza tozala together tala kaka soki to sto leki ba 45 ans ti likolo bana na biso ba koli ba kena ba uni ba université et so sala ke ba parents bazoti kala bango moko solitude e bomaka malembe ezali maladie moko e bomaka malembe okokufa mala moko te oko souffrir e ko bengela yo ba maladie ebele ba cancer ba diabète ba maladie ebele vraiment bande ko ngai ba AVC ba tension parce que tu es seul. Alors Nzambe ye moko lobake l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele ba maman boya ebele ba papa boya ko s'inscrire na sous les baobab live together okozwa mobali ya malamu papa okozwa mwasi ya elonga. Vraiment boya ebele bande ko ngai bosili kolanda audio bolandi audio oyo ndeko mwasi na kati Angleterre na kati London grande city. Donc, city à Mounene, donc ils ont London, voilà. London de Makambo, London de fashion. On a quatre à London, tous appellent à London, tous appellent à de London. Autobengaka de London. Francine, ce qu'on côté et pas maman Francine, de London, bande konanga, na kata Dagenham, au Bengila danoise, aux adresses nae, aux numéro de téléphone nae. Bande kwa tozalaka otengama atana no balula yo na mutu te mais soko koti epai na ye epai ya de London en tout cas ozonga kana beauté moko extraordinaire ndenga kolamba mutu na yo bandeko docteur oya ba chirurgien bakosa asala suki otala te yango na bandeko nanga benga kala danoise de London Francine de London. Moi si kitoko azawana obengi osalo suki non Nzambe apesa ye don bandeko bamsu bazaka na don ata kangi misu osalo suki en tout cas soko bimi ata balula kayo te mama balula yo yango yo benga kaka obengi la danoise kolandanga te pona nga nazala ba rasta kolandanga ite mais yo yaka komona pona nga la danoise Nzambe déjà bongisa ningai na libuma mama na botama nanga déjà na bongama mais bamso papa avaba bonga fo moi bikila alors yo benganga o bakolula yo tant on a iso bakolula de London nazawana donc Francine ba perruque kitoko ba souki kitoko non je ne sais pas quoi dire bo bande konanga to leka bo sili komona audio oyo bolandi boyoki lisolo ya ndeko na biso ya mwasi ya mado azalaka na basel tala munene donc ye beauté na ye nyonso atiango na sima mkongo na ye donc ye apesaka kaka sima bafoto na ye kaka sima donc ya mado apesango valeur na ndenge kokritike te bandeko nanga mais tout excès nuit exact donc biloba sima on appelle ça trop exagéré et ça nuit aussi à la santé donc bato bongo basa na problème à makolo donc il y aura un moment makolo koko ma passe
o air moko to ko su ko tambola te donc parce que ozomema poids mingi ebebisaka makolo yango bandeko na nga balobi sepela na ndenge nzambe asaleli yo batata bosepela na basi na bino ndenge nzambe asaleli bango parce que lelo oluli munene ya base ya mwasi mais akokokisa kutu 50 à 45 te akomi malu ale bino wana nde bokomi kolobo mama akomi na bacrampe donc babiloko ya bongo mais papa o balingaka yango pourquoi pas balobi mwasi nyonso aza na mobali na ye wana ezalaki ka na 4 lisolo bon bandeko na ngai boyoki audio wana esalami balobi ndeko mwasi aza na kati ya Londres toyoki epe na banglais so what because I'm here I'm sorry I just to ask you something you can send me some data boyoki ye soki pe azali na États-Unis akoseli biso bata London makambo toyebi te soki pe azali na de London toyebi te mais nga nalingi nanu kosala analyse na keno epai ya mama oyo astindi audio azwi courage ya kotinda audio epai ya ex mobali ya Mado Karine atindi audio aboyoki audio oh non a dérangé foyer ya leki na ngai na Belgique foyer ya Clarisse en tout cas penza Clarisse leki na nga souffrir makasi yango wana yo baltoza ex na ye to coopérer to pesa yo mbongo pona obimisa mutakala ya Mado ndeko mwasi oza limbisa ngai kobenga ngai te kozwa telefone te ngai nazwi audio oyo salaki kuna epa Vincent soko kosilika benga kuna pa Vincent kobenga nga te nayoka tobenga ngai eza audio na ngai ato bengi ngofinga je m'en fous mais ngai nalokwa naza mama leki na nuna nko il faut na ya kote ya yo oza un problème oza na problème na likambo wana ya Mado asali nini na likambo wana ya Mado asali nini foyer ya nani aye kobebisa ye mobali ya leki na wasa bebisi foyer na ye mutu akenda kisasa kuna soki eza makambo ya solo ake kolinga ya Mado nani abebisi foyer okoluka mutakala ya beau frère na yo osambwisa na ba réseaux sociaux te yo monika mutakala ya Mado osambwisa na réseaux sociaux nani yango ayebi forme ya Mado te omoni ba photo ya Mado te alakisaka toujours sima na ye est-ce que oza incapable ya ko déshabiller ye même ngai na koko déshabiller ya Mado nazomona ye sans bilamba siko mutakala ya Mado to sa nango ni na réseaux sociaux mutakala ya Mado na mutakala na yo mto sali audio différence eza wapi tamsuka pona ya Mado alekio na bassin bino nazo bate ba congolais ozo ba pe bien aza na Londres olobi pe bien koza na London donc ozo éducation quand même bosali la poto te mama osali penda audio so oza na Londres awa pona koloba ba bêtise ba insensé ya mwana moko boye azalo kwa shege awuti soki wapi mwana shege tamsu auzana raisonnement koleka yo botika buzoba wana ya kosambwisa bato na ba réseaux sociaux yo kanti soko sambwisi motakala ya Mado na réseaux sociaux mais oyebite kopesa lupemba oyebite ba lemsu mobali ya yo okita sukuna ke kolinga ye mama nanga ba congolaise de bozaka na ba insensé bozana buzoba na kati ya mituna bino oli bozana ba cerveau bozana ba tofina yo monate omonaki te Michel histoire à Michel na Gladys l'herbe alaxi mutakala Gladys omona Gladys tembala moko komi kotambola ko ba sac ba Louis Vuitton mibali nyonso to apoto balobi no mutakala na eza soin yo za na problème yo mwana Londres yo ke ozo mutakala ya Mado okene ko paba obimisa na réseaux sociaux pona mibali ya biso bakima biso bakene kolanda ya Mado je suis contre toi zwa mutakala ya beau frère na yo tia na ba réseaux sociaux omona basi combien ba kolinga ye
Bozo batene bozo sambisa ka ba mitakala wana place boza ko dérégler mitu ya bato. Mbongo yozo zona Londres ya pasi awa. Hein? Ba 11 livres, ba 12 livres, ba 15 livres par heure. Ale yango nde yo moni okende ko bebisa na kisasa pona ko sambisa mutakala ya mado. Yo kanti ozo sambisa lo ozo pese valeur. Pona ibuzo ba boyeko. Soki mbongo eleki yo obengi la danoise mama leki azali awo otindelinga mbongo na lie. Omoni ke mbongo eleki yo otindeli ba orphelin. Yango bino bokomona nzambe te na buzoba mbongo yozo sala mutoki na yo okende kofuta pona osambisa mutakala ya moto. Ye leki no Clarisse wana na Belgique. Pesa ina no conseil ayeba ndenge ni bafandaka na mobali na kati ya ndako. Soki aza na désordre, aza na saleté, aza na désordre yo yebi. So ni mobali na bina ke kolinga ya mado. Badana ko conseiller leki na yo. Avoke ni ko sambisa mutakala ya mado. Ba mama botika na bino à partir à lelo bande ko bo partager vidéo oyo nyonso tout akomona o mbanda na ye na kati ya téléphone mutakala ya mbanda o batu combien ba publier mitakala panda na bango eke mibali na bango batiki basi wana batombola misapi au contraire tango publier mutakala otindi su mobali alinga mwasi wana makasi otindi lisu mibali musu bakende kolula mwana mwasi wana opesi lupemba opesi masolo congolais boye bakate o publier mwana mwasi opesi masolo tango musu mobali oya yo moko parce que tango okende osala ngo emso koyebisa mobali note oyo kaka mobali nakomi kobima na ya mado yona donc boki bo frère na bimi na yamado mobali no pake bima na yamado likola buzoba ya kozala insensé botika na bino ko publier bilumbo bami ya bana basi e futa kate et puis pona nini ko condamner yamado bozo ko condamner ka basi mibali na ba okene ko lingana kisasa pourquoi soki yamado azaki na bakisi atie na bakisi wana tango soto koloba mais kaka boye mibali na bino bazotika ka bandako ba théâtre bolingi kotala ba film ya ba mindele te bolingi ko intégration te ba yono zo ba so mais oyebi ya madondeni kaka kotala ka ba théâtre na bango na kati ndako na tata na bana kaka ba théâtre alelak ba kolula ba to théâtre ba memi ngambo botika buzoba ko tika buzoba wana tika ya madonna kimia kende kote ya beau frère na mobali ya Clarisse kende yo moko pe miteya parce que oza na problème na mutu na yo na idée wana ozwi idée moko bidon idée moko sans no sense yo moko oza na no sense baloba no na anglais idée moko no sense mwana nanga kosala la su makambo wana te yo poko bota bana basi so kondima mwana mwasi ba publier mutakala na biso moko ba mama yo mo mama oliotika ba mibali ba publier ka biso otindeli mobali photo oboye a publier yo apesi yo masolo apesi yo bien parce que tango publier nga mibali musu ba kolula nga na ye na zota mobali na nga mususu mais biso basi na basi to oko publier ndeko na mwasi pour nos zoani ata kuta botola ki mobali na yo ata kuta zwa ki mobali na yo ye moko mobali na yo abimi kuna ke kolula bazo ko kosaka basi abato nazana ba problème nazana nga na mwasi te ya mado ye wana lobi azaki na mobali na Belgique afani na ye 2 ans ayebi na ye kutu te ki mobali wana azaka marié mukola ye koyeba ki mobali wana aza marié abiye pa kotike te pona linga ki mingi aza na raison otike ndeni okotike ndenge ni bande konanga to kondana pe bango te vi kuna pesa mwa pasi muta otindele mo bambongo ne banini akosala ni bino nde bopekisa mibali na bino bokanga mibali na bino mibali bakokendeki sasa sans but emsu mama kufa tata kufa baparent bazate akoke kosala na lisasa ni atongaka mpe ndako te eloko te nakebeta tour na kini akiko nakelala na ye bafi ya théâtre bopesa bango foti pourquoi to banda nanu kote ya mibali na biso soki tozokondane ka basa kisasa mibali mabala na biso kopanzana
to yokala na mibali na biso eloko nini bango balingi eloko nini balingi est-ce que balingi basala balinga basi bazala mibale misatu kwa bango wana balobi ya mado lobi bango bata mobali ya ye ndenge ni akoboya te bakoboya na bango te siko biso nde mutu kosala effort po tuna mama leki tosala siko nini mpona mibali na biso bakangama na biso coller serré cimenté goudronné tosala nini bakestion na te tomituna ole tozanda tokende na bakestion eza na ntina te ya kosambwisa bato bandeko na nga vraiment bandeko na ngai tomeka so kolanda extrême mosusu ya maloba ya mado ebongo to continuer bongo to conclure mais eza pasi bandeko na nga bokeba osambwisi mutakala motu opesi ye masolo ya kitoko opesi ye lupemba ofungoli ye bachance yo kokanisa kuti ozosala mabe ngai banda na monango na makambo ya Michel na Gladys na koki jamais kopiblia ata otinelika mutakala mwasi ya mwasi boye na piblia kasute jamais mpo nayebi kiso na piblie na pesi ye masolo ta mosusu mobali na nga mpe moto akokwea su place wana okoloba nini ndeko mwasi oza na poto ozokoko raisonne te osala makambo lokola oza na poto te ozoba mpe de so london de tika makambo wana ndeko mwasi landela nde sebeki na yo mobali ya Clarisse tuna nde Clarisse na bino eloko nini ezosaki mobali na bima libanda ye moko ayeba soki aboyi na ye libala ya deuxième bureau aboyi nde kozala na mbanda abimi na ye na libala na malembe aza libre est-ce que bakangi ye na makasi so mobali no ozwi mwasi mosusu osepeli te kende na yo soki te solo na mobali na yo atika soki alobi te na ngai naboyi na kobala ye soki olingi te supporte oboyi no bima biso bamama na biso banda kosupporte lelo mponi bolinga soki osupporte te soki mobali no aza na chrétien aponi mwasi moko c'est bon wana ozwi grâce mais soki ozwi grâce wana te tu n'as qu'à choisir obi otiki na yo otikeli mutu masolo eloko ngo nini esilaka te buzoba ya boye opiblie tozozela bafoto opiblie okomona ndenge opesa mama oyo lupemba aza mpe na mobali nene États-Unis na mibali yango apoto bazopekisa bango basi wana bazouta kisasa bazokopesa bino ba AVC bozo koyoka te butu na moyi tolanda deuxième vidéo merci mimi témoignage na ngai ya bien souci na ngai ezala ya mwana naza na tante mutu avanda bona leka na TV bato mona ngi na mwa malamu non pona banda kofinga ma depuis 2013 ti lelo bafinga nga kaka moso vandi botel musalo na sala ngopwani lelo po la fille wana nana sali réaction wana teke a publier nga chance makambo ngo yebani avant soki eke ba publier kinga eke ba yepe na za fille mo boy par exemple na c'est les affaires na lingi mobali o na lingi o sans le savoir ke na yeba eke na bimana mibali nyonso ndenge bango balobaka babenga nga ndumba soit disant pe que na bimena mobali muso parce que kota la bapel nyonso na ozwa depuis semaine on a 10 semaines oyo elakisa ke ezaki dia na mabe moko boy oyo bande koya muto ana poto na Londres Karim Manessa alali na butu aloti makam oyo ezalelo Karim Mayamado chose qui est un peu bizarre il y a ba publication les bazo publier bazo ngaba mais est-ce que peut rassurer ba fanatique na yo que ba photo ba vidéo to ba photo bon pesate oh ezate poani na za mwasi OK oui nga wanga na te nakolo bateke nga na mosano nga ba photo na ezate te nga ba yiba nga telefone na kati ndako na biloko nyonso na kati ba photo tout na kati et puis ex nanga je le faisais parce que c'est mobile nanga na salle presque 6 ans yebisa na presque 6 ans na est-ce que cause nga photo nanga mtakala c'est que na doki et puis mobile nanga ka musika est normal funa tindele pour que Bablo oh pona nini te ça makambo ya ba sentiment o ezaka na kati ya bolingo mais mabe koma nini to kata mutu to na kata mutu te sona na poso tina mbai na photo no fala manze mo kata mutu met pardon tina boye au komelanga na États-Unis au koma to solola to seka akomo benga bébé ye moko sans le savoir bébé na occupé na yete bébé après si manango no tina lo mbongo na ese merci beaucoup après 2 jours tina na photo sexe na ese o yo tina lo na ba je o basenga so photo sexy te et ça la sous existe à sous te
Mais et comment ça ça pour ça moi si faut ya mais yo be ozayi na on a téléphone oui na zaki na on a téléphone na bande pe ko sala on na bande ko tindela mo mais les lots ça souté na ko ça souté par rapport ya ba réalité auto kutana nango na mokili OK ozo mona mobali mo boko za bo soigner atali film mo bo sali spécifique c'est pas ngai et pe sa kanda na ko ça film na nga na bini bibina bina na na film na salelo mo bo po matisanga mobali kota za katani na muna bazu akozu na kanda pe photo pa et yindi sipe mokili yango monto kuma biso se kenge fait l'homme mais si go na ba oya kala oza sûr que za souté soki ba na ngo ba bomba isa mabete pona wanga na te na sala ngo na tinda soki baza nango OK pas de problème mais soki ezate gloire à Dieu siko Karine Beyamado ezana likamo boyawa comme s'est passé na ba relation ya batsu bandeko bazana Kinshasa na bandeko bazana Poto et na kena ngam na bino ba fille je reviens un peu sur l'histoire de nani moi na biso Aïda tango El Kamaïde yaki j'avais lu beaucoup de commentaires bazol ba yango bino ba fille bo sala théâtre to ba chroniqueuse mi bali na Kinshasa ba existera souté c'est-à-dire comment kaka et comment kaka ezanga sisate c'est-à-dire babi ezara babi balinga subino na Kinshasa te comment ka mibali ka ya poto mibali ka mibali pa poto bozolela bazo publier bino mais bozolaka na bango fait na Kinshasa mibali bazara souté na bano tuno sous question o bandelo tuno question na Kinshasa mibali balinga bino souté comment ka mibali ya poto basi ya poto to sola par rapport na bango na chrétien motute basi ya poto balo nguna bayo bala mibali na Kinshasa. Est-ce que mibalo babala chaque jour baka mibala théâtre té est-ce que ba fille babala na poto baka ba fille théâtre té ba fille ba osa mamba minene ba osa musa ba pasteur ba fille théâtre té parce que ça théâtre osa forcément faut ça na mbala na poto pour apparemment ils ont na retour eza forcément té mais ça par rapport à ndenge muto vivaka eza na mutu mususu asaka théâtre masa mbali na poto té yana mutu mususu asaka na théâtre na biso po théâtre bazali en tout cas apparemment non mon abino tout mon rara surtout na ba tournage mon rara mudino so rara chérie na tourner chérie na ça tableau et comment rara mudu tout mon rara tournage mon rara nini appel vidéo. Je salue maman Kalunga. Maman Kalunga c'est une femme mariée. OK. Je salue maman Seka. Karine parle paix, oui, Karine parle. Je salue Nani Sona on a ebiki la kini. Femme mariée. Marie-Hélène peut être la rapper na mbali na Kinshasa. Maman Marie-Hélène femme mariée, je salue aussi. Mais c'est basé belé. Te ba mukie. Te basé belé. Na chérie nza sa tableau. Mususu na kolo bate pa lo ba abebi selinga makambo. Ozomona par rapport à génération ah OK musu pe oui ana mobali na ndaka fana ana mobali na ndako akosona ana mobali te lokuta ana mobali na kati ndako afana ana mobali benga 2h du matin oyambo na téléphone te oyambo te oyebsona lalaki mobali na ngaza po azana mobali na na génération na biso pe basali ba bazana mibali na bango basali ba femme mariée et ça kateke mutu nyoso ndalinga na poto mutu na mutana destin na ndenge memaka. Maintenant ce qu'on peut là yo comment vous interprétez cette façon là et comme il est là à tout moment bozozala comme nous sous ba publier nous sous bazo linga ba net yo bazo linga ba monter po basali yo kaka et puis maman ezozala mingi ba cause kama kama mibali les problèmes c'est ça maintenant comment vous interprétez en fait ngana sina loba elo moko ngana vana na poto te soki mobala uti poto yo linga Karine Amado yeba ke no linga oui no linga mais soki ke moi sino à découvrir a bengi ngana signe politesse non tika même si yebi ke moi mobala moi lingi yo a marié te soki mobali a marié wana komi siko conscience nanga na volonté nanga sala ke na tika Tenabite so ko pas question na na biboy. N'est par exemple mbali mo ine singane na zana alliance musapi boy na balingi yo na oti poto. Oti poto. Te na alliance boy no lingate. Ah OK. Na alliance boy no lingate parce que ngamu na yebike kokota na kata foyer muninge zama. Mais so yeba ina yo. Mais soki na yeba kite. C'est bien na longola na alliance pas na bombi na poche. Longola ki bomba ki olinga na kondima. Mais soki eke mo sona découvrir que ngana auto vivaka. Soka benga par politesse. Parce que c'est ça, c'est là où il y a les problèmes. C'est-à-dire, sur la poto, je reçois beaucoup des appels. Il y a pour moi, maman Mouta Benganga, tout ça, fille Boye, il y a des théâtre. Voilà, bande konanga bosi koyoka, boyoki, parce que to tuna kapé, to zomi tuna ah. Ndenge ni basi yango kisasa bazozo mibali na biso. Bango balobi, soki mibali ba mibali ya biso.
balingi bango bakolinga. Siko likambo ndenge wana biso basa poto foto vanda na sule baoba na se ya nzete toloba ki ndenge ni tokosala mpona conflit oyo esila bango mpe balobi ke bino mpe bamama poto bozoloba ka boloba bono mpe bozokenda kisasa bokende bozoke mpe kolinga mibali na bango. Cela veut dire que ndenge mama leki amoni eza mabe te ke mobali alongwa awa ake kobala na kisasa eza mabe te. Eza mpe mabe te ke mwasi alongwa awa ake kobala na kisasa eza mabe te. Mais sikoyo il faut qu'on se respecte. Tango yo yebi ke mwasi obala te ozano na engagement moko te omoni ke anga lingi na sala siko vi nanga na lingi siko na bala amoni ke nga na lingi ke bala mwana mboka na bala autochtone na kene kozwa ye na ya na ye eza mabete. Mais tango yo zali mama obala la surtout mwasi wazo se respecter okena kisasa kuna okomi kobima na ba honorable okomi kobima na ba batu nyonso tu boni bino pe ba mama poto surtout bino pe bozoke noko bebisa pe ba mabala ya ba mama ya batu baza kuna surtout oyo kateke mobali wana za honorable oyo kateke mobali wana za muta FCC aza mutu akuna ya cash. Il faut tika libala no awa mobali no oya sala salaire ya pasi komba soki kosala nini osundoli yo wando keki sasa na Kongo ke ko tekisa nzoto kuna pona bapesoka mbongo somba terrain mama terrain ngo petango soko tikala kotonga yango te okufi na yo ebele bakufi na coronavirus batiki ba terrain batiki biloko pona sabino ke biloko pamba ba bieza biloko pamba. Mais ko valoriser nzoto na yo ko valoriser vie na yo eleki nyonso yango pe muto ko mema yo na lola ndenge moko pe na ba papa. Est-ce que soki pena papa lingo bala deuxième bureau yo kokozwa ka mwasi awa na poto te il faut que leka kotungisa mwasi batakishasa tango so pe ko bala ete ka kosakana na e tala ya mado mobali oyo obimi na mwasi te otusha ye te olulie na TV ozotindela ye chaque semaine $300. Mibali ya poto bozalaka bazoba boza bayimbu apenza mwasi otushe te oyebi te soki ya mado alataka kaleso 3 jours na nzoto alongolaka te oyebi te soki asukolaka na ye bien te ya mado limbisanga na fingi yo te. Mais nazopesa kaka exemple parce que mobali ayebi yo te ayebi kutu te propriété ya mutu eza ndenge nini yo nazopesa deja ba 300 yango bozoki nokokutana ona basi mosusu solo akimbuka solo akwanga okomi na kisasa boyoki mwasi ngai mibali boza ndenge batata na biso basala makambo boye te okende kosomba liboke osomba deja kwanga omoni nanu liboke te mama papa kutu osombi deja kwanga oyokika parce que bazotumba liboke oyebi te na kati ya liboke wana soki bakangi nyoka soki eza liboke ya nyoka ou bien liboke ya magorodo tango bakofungola liboke olia kwanga ngo na nini bapapa botika bisala sala wana soko oza na mwasi na yo awa eke omoni olingo bala mwasi ya mibale papa vandisa mwasi na yo solo na ye lobaki nazotonda te na lie pilipili eleki na lingi mbalo na lia sauce ya tomate solo la na mwasi na yo botika kopesa biso ba AVC botika kopesa basi ya poto ba AVC bakoma bisalela salela bango balobi bakotala ba mama toke to mata tokita molobeli na bango ye wana alobi ke bango bakotika bakoboya na bango mibali ya poto te. Donc yonde mama soko lingozwa AVC te tika ko vérifier ka ba téléphone na mibali na bino so ba wotiki sasa botika na bino yo mitalela ka ndenge ni mobali no akipelaka yo
oya libanda etali yo te mama ya biso banda koloba ti lelo nga na saelanga bi mwana bingai soko omoni kaka mobali afungoli porte ndako akei na ye na biloko na se amemi yango donc yo vanda na yo kokipe ye te soki afungoli ndako akoti olobi papa ye mais soki afungoli ndako akoti obandi kolandela ye okutanaki na nani osololaki na nani obandi kolanda telefone kocheke yaya okutani na mutakala mwasi opiblie place libala na ye bebi yango wana opesi mwasi wana masolo siko erreur tosalaka yango wana botika na mino kopiblie basi efutaka te eza lokola opesi mwasi wana masolo donc ofungoli ye opesi ye marché donc bandeko na ngai nga alobaki fo nasala analyse parce que makambo ezotungisama biso mingi tokomi na conflit mingi biso bamama poto na bandeko na biso baza bandeko na biso bango pe kuna baza na biso toza na besoin na bango pe baza na besoin na biso alors il faut que to éduquer biso bamama biso nde tokendaka envers bango baza na incapacité ya koyawa bino bomona kaka mutu moko boya théâtre azwi visa ye mpona ya kozwa mobali no na poto te biso nde tokendaka kuna biso pe bamama ya poto tozokende kobebisa bamabala ya honorable ya ministre ya banani tozokende kobebisa totika soki okenda kini okutana na ministre honorable FCC oyo aza na mwasi te epuis ezalaka rare akufelaki mwasi yo mpe oza na mobali awa te mama zwa na yo tokobetelo maboko problème eza te yo pe papa oza na mwasi awa te olingoki ezwa mwasi kuna zwa oza na mwasi awa solola na mwasi na yo verité nde yango eza malamu yo pe ndeko na nga mwasi odécouvrir mobali na azwi mwasi kuna bapesi bino conseil benga na respect balobi nde bakotika soki omikitisi te babi bakotika na bango te bandeko ezaka ya solo wana penza ya mado alobi ya solo soki omoni mobali na yo azwi mbanda solola na mbanda wana na respect yango soki ogangeli ofingi ye akolakiso na nko na koboya ye te na kolakiso na nko akosala tout même temps so akoti na banganga mais soki obenge na respect bandeko bosala ngo yo mama mtozaka motema moto moko mosusu salelango okoloba ya solo soki omoni mwasi azobima na mobali noyo osepeli te benga ye mpenza na respect mpona toke tozonga eza foti na ye te ere moko tofingaka bango mpo toza bata maboma torezonaka te azwi mbanda na afingi te torezonaka te mutu moko mwasi moko na mokili abotolaka mutu mobali aza te mi mobali ata kutu aye koséduire ye ata kutu camarade dino abandi kobima na mobali na yo akangi na makasi te mobali atokangi na makasi soki sentiment eza ye te akotelema te akokota mwasi yango ndeni biso basi ko tokolobaka te mobali akangi nga na makasi mais ye mobali nani yango kangi na makasi bandeko nanga vraiment bandeko nanga botala kaka nozwa ta mingi te oyo eza makambo te ke na obeta na nsima caméra talaka ba espace ezaka mingi te vraiment bandeko nanga c'était juste tolamusa conscience na biso et puis bakopublie bamitakala wana efutaka te eza ke opesi mutu masolo donc eza nango na ntina moko te donc eza nango buzoba eza nango babassesse surtout biso bata poto te toye na poto fo tolanda baexemple bien tolakisaki toza bana ya poto babiloko pamba wana kotinda bambongo mpona batindelo bamitakala esopi mpenza esopi ndeko mwasi en tout cas esopi ye oyo bakoyoka voice na ye en tout cas boyebise ke esopi ye efuti ye te eza mpe libala na ye te azotutela yango tolo poigne ntango mosusu baketuna mpe clarisse yango boye mpe eza nango ka leki ya quartier mosusu mpe ka connaissance mais yo wana ozotutela yango tolo kanisa leki na ya solo ata kutu eza leki na ya solo ye moko akobundela libala na ye te yo nde okomi avocate ya libala na ye soki okomi avocate ya libala na ye kende kasi opanzama kolepa mobali ya clarisse mobali ya leki na yo alala yo te pwani buzoba boyeko esopi yo ndeko mwasi osalaki audio atuka ngai wana eza analyse nanga oyo osepela nango asepeli oyo pa asepeli nango te bon
asalika mokili na ye. L'essentiel no ozaka mama leki no na ko oboya te no ozaka mama leki na. Vraiment ba gros bisous. Bye bye tokutani bakala te soki Yesu azongi te. Bye bye.